mibeke lobby mibeko c'est que to ke na rôlement to ke to ko boycotter mibeko te to ko sa mobulu te parce que ça les mobulu ça contre la loi alors bande comme ça ont demandé bande comme ça na France kuna au monde boazala qui ce qui cadre ce qui jime père ça c'est rien autant ba comme na bango asali ba dégâts na que jime père na ye aye na poto o azala groupe ba combattant ce que muyibi na na ba la que jime père na ye ce que muta modèle wana na poste ni beaucoup chai et aussi mbato le monde tant azo bunda combat mais pas la besoin que na celui parti na biso ya bangbandana to gagner ba ochanga ma poste jamais mbanda ko zana ata ba bengi lelo ba biyaka na kid ozo poste aoya te parce que azo banga pas la ba compte à rendre makambo mabe sala to boy tata na makambo so alobaka mais plein de mensonges na ba makambo alobaka donc a BBC ezo mona BBC donc population ya ndambo ya bato balandaka donc soko yoki kaka BBC surtout ba jeune alors ba jeune bazo yoka makambo ya bien parce que politique à l'éloza politique tende bino bozo kansa seulement il faut être intelligent non politique à l'élo nazo sabino un secret et je sais na bateau bazala mayele lokola ba savant politique à l'élo ça demande vraiment ba savant ba vandi na Congo il y a des savants politiciens bobi bangote ya moni kende nazo lobake le 20 décembre ezananga ta lobby bon mona ma changement parce que ma solo ba bi que dialogue égal à l'élection. Au bout dialogue, c'est le bon élection. Masolo yango wana nde ba lobby, obe minaka lobby yango bia lobby pe na lingala, mais c'est ko biso ba congolais tozo kate ndenge nini. Yango na faut renouveler intelligence na biso, toto sa ba konzi ya mboka, toto sa mibeko ya mboka, botana na histoire na biso na Congo. Président Mogota akenda na avion oyo zo mona ba passager normal ba kenda. Biso notre chef de l'État, il a voyagé le 3 août na avion normal. Il y a Mosé Laurent Désiré Kabila, un avion normal, n'a pas passager au coup de bangoté. Bah, Martin Zilamboko, t'as la simplicité, humilité, et pas un chef de l'État, qui ni un avion privé. Et ça, ma solo, ça, ma chose, je vois beaucoup dans Facebook, na biso, ya bienvenue, welcome au monde, nango. Et Zali a voyagé dans l'avion privé, et avion régulier, bah, tout bazo qui va voyager. Mais t'as la Moïse, on a voyagé avec un avion privé. Bah, les sous peut-être à louer avion $50 000 dans les villes, mais notre chef d'État voyait un avion normal, à ça le voyage normal, n'a pas passager, bah vendre ensemble. C'est pour montrer que Azana ba peuple naïe, il essaie de s'appartenir. Donc pour naïe, peuple congolais azala bien. Tant que bino bozo le wale makambi belé belé, il y a souci na talabino, faut changer mentalité à peuple yo. Peuple façon ananzela, peuple fa bunga. Donc peuple Congo c'est un grand pays. Un grand pays comme le Congo, donc il faut se comporter le grand pays. Moutou a grand, à se comporter dans ma raisonnement grand. Comme moi qui vous parle, je suis grand. Il y a un monde qui se comporter dans ma raisonnement grand. Bon, il y en a 10 000 à gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint parce que Dieu est avec moi et je suis grand et je suis très fort. Dès que je continue à bino jusqu'à aux hommes la modernité de la révélation en 2030 on a peine tout le monde on peine le temps la bien alors on doit le biquer na Kasai azungi asali bango barrage eux salamate azungi pona électricité zonga mboka mobimba kitoko alors on doit peine zo babino na tanga na ba comme opposant la te bango mo pe ba yebike en tout cas ça notre chef de l'État Congo vraiment et aux ala passer yango mondi bande ko mususa ba ya ba opposant ba bique non to monika biso to ko kana biso te donc Bandimi Moïse Katumbi oyo na kati nan donc obaba ke candidat inéligible aza inéligible donc candidat na ye nanu bandima maté mais ba préférer que non ye a posé candidature na ye o ba robimisa na opposition mais entre bango na kamere bazana bitumba grave ti lelo likolo ni ka ya poste ya na zolo bake makambo na nyoso tuwana ekosila parce que élection na biso tozo bandango na base ba pecho bazala kata londo bazala bezo bazo kende ko s'enrôler pour ba bima ba député oui ba ko se postuler la bango pour mes até et ko ba nango e banda na base ti to matina likolo ale o ya ko linga battre pe André Kimbuta koki akokite so pas kokite André Kimbuta continuer na ye donc les ala bon élection ça la malé mais jusqu'à to comme na président wana ba mona c'est que non congolais maturité changer et ça na ba site bino bozo ki na internet wana ba pecho na ba site wana baso na la même simba bango au moins site na bango ba epeso basala rande no kango so 30 000 vues ba benga kuna bazo sola la même nazali porte-parole ya majorité présidentielle yimta simbi média
asimi na bande quoi na internet au monde leso bazo fanda na ba combattant ba sa ba mission na bango mais ba benga kaye ba so na simba bango. Moi je suis dans la télévision en tant que pasteur, j'enseigne le peuple monde mobimanazo teya et ça ma teya sikoyo bibliquement et puis nazo renouveler sagesse et intelligence ya bandeko et puis nazo longola bantu ba longona mitema mabe parce que mitema mabende koti très pas na biso ba congolais ozomona bato ba komi otema likundu. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il est en train de faire ça? Nazo parce que nazo ko enseigner, nazo longola ba peuple congolais au bazala ki na buumbu ya mentalité na bango bebaki ya cause ya koyoka makama mabe pour bazonga na nzela. Pourquoi nazo sala ngo? Parce que bibliquement parlant, mwana nzambe ya solo abanga kate. Solo monde za na kati na église na répéta ngo pasteur mokazo banga. Alors, makambukuti ya Congo na kota te, aza faux pasteur. L'église a bongo biman église a marqué. Un vrai pasteur a reçu Sabino que comme nous sommes là, il faut respecter l'autorité en place. Comme nous sommes dans l'église, l'église est aussi là pour supporter le gouvernement en place parce que vous priez pour la bango. Vous priez pour la bango, mettez-nous en belongwa, balongwa la besprit à cal. Balonga n'esprit ko yinana balonga n'esprit bitumba zalate kimeza na mboka pourtant kimezali yango monike mboka ekendaka bien ndeko moko tovanda ne mukusa abike no soki kimezali na nzala pe kosila alors tant kimezali mituma ngabe pe kosila batu ba koma na bolingo wana l'amour moko mola ke l'amour agapao l'amour qui supporte tout et cet amour eza na bolingo na kati ya notre chef de l'État ça l'amour même ses adversaires. L'exemple, Etienne Tshisekedi d'Akitari na Kisasa. Il était accueilli par qui? Banam basala qui sécurité nae. Il dépasse ça na basoda? Non. Ba combattant il dépasse? Non. Batu basoda. Oh, je mona ke basoda bazo diriger Congo, basoda wana o abiso. Donc ça soldat du peuple. Le général Kanyama a s'organisé na basoda ya Kisasa basali sécurité ya un opposant ou aza ko se poser basali sécurité de ba mimi banda na aéroport ti ya sali donc ba sécuriser c'est pour montrer que toza na mboka moko o balobi ke mboka ya démocratie zo kende bien tala opposant ba yambi bien ba sécuriser ye ba simbi ti tele masala meeting ne peut bien alors on a un message moi on a c'est pas papa Tshisekedi vraiment le ko la ndenge za na ngwana ezala malamu mingi soko luki remplaçant na yo songer na Moutou aza vraiment un patriote ya IDPS à Namboko. Le président IDPS Namboko songe vraiment na ye parce qu'il a la tête aza Moutou azo me mapenda IDPS ndenge esengela ndenge bien. Aza na mayele songe na ye pesa ye moi poste moko wana o ye moko lingo pesa. Ce que c'est que a remplacer ta yo, a remplacer parce que a me mango très bien. Nazo le président IDPS à Londres, boye billet. Donc président wana IDPS à Londres ndé nazolo baki azana mutu oya komema IDPS na ndenga bokabwanité akomema IDPS ya bi na ndenga bien donc alors président Tshisekedi songe na ye ko na no ba entourage wana c'est une bonne personne donc mutu oya komema IDPS na ndenga bien wana za conseil gratuit pourquoi on appelle ce conseil gratuit parce que na mona IDPS donc projet de société na bango na projet de société na biso ya majorité présidentielle qui na non à peu près similaire za letindeng moko mais l'équipe qui gagne, les encore l'équipe qui gagne, notre président de la République a dit président Otolobi que Batutu va supporter que le président Zalazala. Alors on attend un message rapide à rapport parce que nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu, va comprendre que Nenezana, Mouto Nzambe, Achenesika, Basakanagana ete. Notre chef d'État Zaki Moutoumoro, très sympa. L'homme le plus humble de la République, Joseph Kabila, a adopté les modus vivantes dans la simplicité comme son style de vie. C'est pour la première fois en République démocratique du Congo qu'un président de la République voyage dans un vol régulier avec d'autres citoyens qu'il ne connaît pas pour se rendre dans la partie est du pays pour dire un mot à sa population. C'était à bord de l'avion musée Laurent Désiré Kabila. C'était ce mercredi 3 août 2016. Aujourd'hui, on a masolando to lobike ezalaki mercredi 3 août awa. Le président a voyagé qui na bandeko pour nako kendeko sala ni voyage moko ensemble. Alors
nani nazolo balika mo opona bato ba opposant elo mo bazo sala a bazo bangote ngatangela bino humilité, modestie et sympathie, les 3 maîtres mots qui caractérisent la vie d'un Joseph Kabila Kabange. En déplacement pour l'Est du pays, l'élu, réélu et rééligible chef de l'État congolais vient de prendre un vol régulier de Congo Airways comme tout citoyen du pays au lieu de se déplacer avec son jet privé ou de louer un avion de 55 000 $ comme font des prétendants candidats président de la République. Il a préféré se déplacer en citoyen normal. Kabila était citoyen normal, l'homme du peuple. Alors, nous avons Romains chapitre 13, verset 1 à 2. La Bible dit ceci, que toutes les personnes soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, chapitre 1. Ceux qui résistent attirent une condamnation à eux-mêmes. Donc, ma résistante. Vous êtes en train de résister à l'autorité que Dieu a établie. Vous êtes en train d'attirer la malédiction sur eux-mêmes. Il y a un moment où va combattre Belé et Béba. Pour attirer la malédiction sur eux-mêmes. Moi aussi, étant que pasteur, dès que nous avons bêta mais ça parce que nous avons beaucoup c'est contre. Donc après le 20 décembre parce que tous la bolingo ensemble, botika bajournaliste bazongela misala bango normal parce que c'est contre la parole de Dieu. D'ailleurs le monde on a fou on a bino pona vanda qui j'étais en train de parler hier na moni na bike la plupart ya batu surtout bana basi so moni mwana mwasi aza combattante mingi baza bandoki botala bango ba fille ba combattante wana botala bango ce sont des sorcières na fingite za bungo basi na bandika na basi lelo no yana mibali mko msusu basi mingi ya ba combattante bazala ba sorcière maman soko monike oza combattante le moi parce que eza bondoki alors on na zolo ba bugula na ba image nous sommes live sur Welcome TV bota la biso pe direct na www.matvchannel.com beaucoup ta biso pe na YouTube bomona alors beaucoup ta la biso pe na Facebook na biso ya bienvenue Welcome TV RDC Welcome TV, les amis de Joseph Kabila, elle est déjà...